Bandeko tokomi na mokolo ya suka, Yesu alobaki que tout ce qui est caché sera dévoilé, tout ce qui est dans les ténèbres sortira en plein jour. Bomona bokendaki ba église batangisi bino bamonisi bino peuple ya Nzambe bamindele na video oyo bokomona bino moko tango naza koloba bokoyoka ke bino nde baponami ya tata Nzambe. Et tokomi na tango ya koloba ba vérité peuple congolais, tokomi na tango ya suka bomoni basigne oyo Nzambe azosala inondation na kati ya kini eza basigne ya bien te. C'est un signe que comportement na biso Nzambe aza koyebisa biso naza kozonga bino bana na ngai na kokuta bino na ndenge nini. Ekomi tango ya kokende epai ya Yesu kosenga alimbisa biso, tango ya kochange vie. Nzambe nde achangeaka vie. Soki osalaka adultère osalaka fornication, soki okendaka epai ya bamarabu, soki osalaka mabe tu nyonso oyebi faute péché na yo, yeba ke mutu oyo adelivraka na kati ya kiboumbu, oyo mutu oyo adelivraka na kati ya oyo adelivraka péché eza kaka Yesu. Il faut humilier, otia ba genou, ba entreprise nyonso yo okosala yo moko ekosimba te. Nzambe nde akitisaka mutu, Nzambe nde amatisaka. Botali passage oyo nalingi namonisa bino ke bino nde baponami ya tata Nzambe. Bobosana ba théorie nyonso batie bino na mutu depuis église. Soki église ezalaki bien botala mboka Congo liwa eza signe que bazwi parole ya Nzambe pona ba bénéfice na bango. Donc totanga na mukanda ya Deutéronome chapitre 28. Bokende otanga Deutéronome nyonso bokomona partie surtout à verset 15. Bokomona ke ba malédiction nyonso oyo ekolanda batu oyo baza na Nzambe te. Bokomona ke ba malédiction wana ezolanda peuple congolais. Na mukanda ya bomoni ke Nzambe alobi nini na kati ya mukanda ya Deutéronome chapitre 28 wana. Bokomona ke Nzambe azolobela likambo ya boza bana na ngai. Parce que ngai napesi bino nyonso, me bolandi ngai te. Sikoyo bokosalela na kati ya kiboumbu ba ennemi na bino, bokosalela bango na kati ya liwa, bokosalela bango na kati ya souffrance, bokosalela ba ennemi na bino. Bouti komona yango bino moko. Donc soki toke na Deutéronome chapitre 28 à partir ya verset nini totala nazotanga tokomona ngo et puis tokotala ensemble. Donc tozotanga mukanda ya Deutéronome tokomona que à partir ya verset 47 Nzambe alobi pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses. Nayebisi bino ke bino nde baponami. Est-ce que boyebi peuple na monde mokimbimba oyo baza na abondance de toutes choses lokola ba peuple bantu? Ba bantu biso nde ba congolais baza peuple bantu. Biso nde toza na kati ya abondance ya toutes choses. Pour n'avoir pas servi dans l'abondance au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sous ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Donc, omoni, Nzambe apamboli biso na de toutes choses. Bobosana eloko batu nyonso na église ba biso bango nde baponami ya Nzambe. Terre oyo nde lipamboli ya Nzambe. Peuple ya Nzambe bazalaki au milieu d'une terre qu'il y a quoi abondance de toutes choses. Bokanga miso na bino botala mboka ya Congo, botala ba mboka ya babantu nyonso depuis Afrique centrale jusqu'à Afrique du Sud. Bobosana ba building terre nini oyo Nzambe akela eza na toutes choses. Terre oyo eza na ba lion, terre ya ba abeille, terre oyo eza na ba antilope ya ndenge nyonso, terre ya ba léopard, Nzambe apesi bino ba poisson, apesi bino nyonso eloko tu nyonso. Botala tu eloko nyonso wana tu. Terre nini eza nango? Bokomona que eza mabele ya Congo. Donc parce que boyi ko servir Nzambe na kati ya abondance ya toutes choses. Nzambe apesi bino toutes choses, apesi ba peuple mosusu te toutes choses.
Mais bino zamba spécifique bino toute chose. Mais au milieu de cette abondance, bolingi ko servir nzambe te. Bakoko na biso balingaki ko servir nzambe te. Bazali ko envier ba système ya peuple mosusu. Soki botangi Deutéronome 17 nzambe ebisi peuple bantu ke bo voter te. Ba congolais ba envier ba système ya mindele. Ko défendre loi ya nzambe koleka système satanique oyo mindele batie na ba formation fantoche na bango na kati ya Congo ya koboma peuple ya kotika peuple na kiboumbu. L'esclavage d'abord spirituel. Donc la faim, la nudité, la disette, de toutes choses dont manque le peuple congolais. Pourtant c'est un peuple que Dieu a mis au milieu de l'abondance de toutes choses. Et explique que les Congolais sont ainsi parce qu'ils n'obéissent pas à la loi. Parce que vous allez voir que dans Deutéronome 28, ce qui botangi première phrase à l'obinini. Si tu obéis, donc condition pour jouir, na mabele na ye, ya miel, ya abeille, botanga balivre nyonso bokoyoka, abeille ya outi Afrique centrale. Forêt ya Congo wana, Congo, forêt bassin du Congo. Des maisons ya abeille, ba place tout nyonso bozo mona ba abeille. Bakomi ko élevé bango loko la lion babinisi en Afrique bokomona ba lion na monde mobimba mais bazaki lion en monde mobimba te bazo nyonso bazozwa ba lion ba léopard ya peuple africain ya ba peuple bantou. Donc si tu obéis, donc balobi oyo nini, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui te poursuivront si toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras. Donc Zambé alobi ba bénédiction nyonso yokolanda ce qui t'olandi. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit. Donc, Congolais botal. Bazana au milieu de toutes choses, bazana maudit en tout. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles, les menaces. Bozo monango na vie à Congo. Donc, et bandit depuis verset 15. Oh, tozo tanga eza verset 47. Bomoni pour n'avoir pas servi au milieu de l'abondance de toutes choses l'Éternel ton Dieu avec joie. Donc, joie, il faut ezala pas pour na Tshisekedi, pas pour na nganda, pas pour na mutu mosusu. Je suis un Dieu jaloux. Idolâtrie à Batu, non. Il faut te respecter Batu. Il faut te zanana compassion à Batu. Mais ba Congolais misusu bazon koloba, oyo kofi aza idole nangai wana okomi directement na kati ya malédiction nyonso eza na buki na livre ya Deutéronome. Nzamba alobi apesi liste ba malédiction depuis verset 15 jusqu'à 68 63. Donc ba malédiction nyonso wana ekolanda peuple na ye oya tie na kati ya au milieu de l'abondance de toutes choses mais bazo landa ete. L'Éternel te fera partir de loin des extrémités de la terre dans une nation qui fondra sur toi. Donc bomoni batu bazo ya epa ya Congo extrémité de la terre lokola ba chinois batu nyonso kutu baza koya kozwa nini lipamboli abondance na bino mais bino bozo salela nini bozo salela ba ennemi na bino parce que balingi bien na bino te balingi bo continuer na kati ya ki désobéissance ya kolanda bango mais bango ba oyo Nzambe dit qu'est-ce que Yesu alobi ceux à qui on a donné peu sera réclamé mais bino ba pesi bino loi pona nini parce que bozo na mabele ya Nzambe oyo eza prunelle na œil ya ye Nzambe pesaki bino nyonso wana pona nini Esaïe 18 bozala ba serviteur na ye ba prêtre na ba prêtresse na ye mais peuple congolais alingi nyonso wana te aza na kati kaka ya envie ya kotala Edom oyo bobengaka mundele peuple congolais aza kotala ye aza ko envier ye donc akomi kolanda ye mais ayebi te que ye aza na kati ya loi. Donc pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur hein? Pas ba cœur hypocrite. Zambé c'est pas le Dieu des églises bobima ba structure ba Babylone nyonso ba sali bino ba église non tango ya kosambela Nzambe partout ekoki mais yo mutu il faut ozala debout tala ba pierre na ba jambe bazaki nini
Ils étaient au coin de rue, ils étaient partout en train de proclamer la parole de Dieu. Tanga o sale la Zambé de bon cœur. O ekoma souci na yo. Zambé ako bikisa yo. C'est lui qui te tient la vie, celui qui élève, celui qui rabaisse. Il a le premier et le dernier mot. Il est le premier et le dernier. Donc, Alobini, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses, tes ennemis. Donc, ceux qui bolingi va tout citer. Ceux qui balingi ba ennemi nyonso tout ba pa nyonso ba komi ko envahir Congo. O bazo zwali pamboli na bino bozo tala ba lave ba sali bezo bima na munoko na biso. Bango ba komi riche, ba komi na gloire. Ceux qui bolingi ma joana te. Pe bozo ko salela bango na kati ya liwa, na kati ya nzala, na kati ya maladie, na kati ya nudité. Ceux qui bolingi wana te, abondance wana nzamba asalaki pona bino. Première chose, il faut boyeba que c'est un Dieu jaloux. Banda ko repositionner nzambe na vie na yo. Lokola yende nyonso pona yo. Olati Yesu. Obiki ozolota Yesu. Ozosalela osaleli Yesu. Olingi nini olingi Yesu azala roi. Osali nyonso ozosala pona nzambe. Tango obandi koma positionner nzambe en premier. Obandi tanga ba commandement et oyebi que commandement ya liboso eza. Tu honoreras le Dieu ton Dieu de tout cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tango sali wana nyonso wana komona zamba ko restaurer yo. Parce que c'est sur l'ordre de l'Éternel que tout cela se passe. Au milieu de l'abondance, comme il servi ba ennemi, ba envahisseur, ba étranger, na kati ya nzala, na kati ya liwa, na kati ya pauvreté. Donc zamba zo ko benga biso to changer. Ata bolingi te. Tango ya ko juger ba nation et bandi parce que ba sali bango pe mabe mingi. Donc tango ya jugement na bango eza koya. Peuple congolais, to bongisa mitema na biso. Politique eko sauver biso te. Bomoni Tshisekedi bozali koloba leader opposant. Leader akufi a sauver peuple te. Ti lelo ba Rwandais occupant. Mwana na ye abali même touti. Donc boko espérer nini? Ba caméra bango nyonso tout basi ba touti. Bako délivrer bino na ndenge nini? Komo bako délivrer bino ndenge nini? Na kati ya maboko ba touti na ba paya. Bako délivrer biso te. Donc il faut to landa nzambe botanga Deutéronome 28. Yango wana parce qu'au milieu de toutes choses, bolinga ki ko servir nzambe te de tout cœur. Pas que ça la religion qui christianisme. Ba koko na bino tala wana yeli biso. Mais tango ya ko kende e pa ya nzambe ekoki nzamba pambola biso. Totanga mukanda ya Deutéronome 28. Tokomona ke makambo nyonso zo salama na Congo, nzamba ya décrire yango. Ceux qui boza ko obéir ngai te, boko koma la proie des animaux sauvages. Bozo mona batu bakufi bakadrave na bango, eza proie ya ba animaux sauvages. Mutu akoteka bango na kati ya mabele azate. Zamba salisa biso to banga nzambe. Merci mingi ba signe ya plus wana na ba inondation eza ba signe moko ezo yebisa nzamba lobi to bongisa motema za koya pona jugement ya mindele pona mabe nyonso basali na kati ya mboka Congo. Coalition na bango babenga Nations Unies. Bango ba coalition bango nyonso batie batuti na liboso baza kotungisa peuple ko bomaye ko ibaye tango ya jugement na bango ekoki nzamba salisa biso. Merci mingi.